Mbote bandi konanga. La famille n'a sa briefing. Il y a ba vidéo mo na sali na français, bato français banoro déclarer ba mba yoka lingala te. Et na mema mi peka na mo fa na sango bilingue ndamu mais bon, na mema mi peka na kwa lo basuna lingala te. Et na bunda na summarize en vraiment na 10 minutes na lo ba nyonso bien que vous allez possible été. Surtout rebalancer ba voice peut-être na rebalancer ba voice na vidéo mususu. Hey, mukili makambo. Nzambe. Bato nyonso ba oloba mabe ba ofinga pona bango oyo eza malamu te parce que nzamba limbisa bino parce que boyebi te. So boyebaki bondimela bonga boloba bilo boloba te. C'est ça. Yesu ne kulu solobi Père pardonne leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. So yebaki ke oyo to boma a mwana mokonzi. Azam Messi balinga baboma yete. Bandeko, il s'agit de la vie à Moutou et Keka Aboué. Tant blanche à Koufi bandeko nanga, batubele bamuna ki ba vidéo na TikTok ya ba message prophétique. Oye bandeko lo baki makila blanche eza makasi. Ako se venger. Na ebite ba mara mususu on a besoin de révélation pour comprendre que mon peuple est l'homme soso. Ce qui se passe sur la toile là. Et cause à la penza mosala ya satana. Diable ndé muta osala bongo po abundisa destina abundisa ministère mosala nzambe. Abundisa Marcelo, abundisa libala na ya abundisa ozo les réseaux sociaux. Donc c'est le diable. Le diable n'a aucun pouvoir. Surtout les kolaba na nzambe. C'est vrai, basel na nzambe babundisa bango. Mais soka za nzambe solo bolonga na bino ete. Mes frères et sœurs, Maman Blanche ebisi Blanche. Côté wana pesi mawa nzambe na ngai. Je crois ezara na buto suko ba solo laka. Ebisi Blanche. Keba na boyi lobi oracle lela. Shukrania lela. Chifra lela. Tabiria lela. Parce que basali mame loko moko. Nzambe. La maman pressentit qu'il y avait... Au fait, Blanche a bandé ko banang vivre na robanga. Nzambe nanga bomamba. Nzambe yaka ndenge. Aebaki ke salema bongo a permettre. Parce qu'elle a mis tout ni nanga binzambe. Cette femme, c'est qu'elle vivait là. Comment on dit ma risque? Ti likambangwe koma zalaka wana. L'esprit de Dieu me dit qu'il nous a permis de liwa blanche pour milimo belé bika. Dieu des fois dans sa façon de faire les choses asa souverain. Liwa ya grave pour na mutu mais pas nzambe liwa ya grave te. Moli monepe makana kimia. Je ne dis pas qu'elle était parfaite. Mais koyo kaye atana ba voice, vous sentez qu'elle n'était pas une mauvaise personne. Bomoni ndeto vivara boye, to pesa ba image moko epa na bato bazana biso, OK? Na roza naza bon, atas na relaxa bino te na za moto kanda to na amabe, mais a huis clos, so na solana ba oanga, nazala na ozala ngai. Blanche, malgré ando solana maman na ando ibse ba makambo. Na ko solola na ye, vous sentez que c'est pas une mauvaise personne. Malgré ce qu'elle vivait là, réaction na ye pona batu mususu, engez ata musu ya clamer, ya koloba mabe, po ebike a solana intime. Comprendre? Et lo moto mutoko yo katoko bima libanda. Asaka na ngate, ngakunde na aboye, fami wana kutu, epa na ngate, ba reba. Calme et tranquille, posé. Vous sentez que quand des images to ando monana, azay penza peoso. Amo penza donc muto problème na batute. C'était une bonne personne. Bien qu'elle avait aussi des faiblesses. Na lo baté kazaina mabete, asala Marcelo mabete, non, pas du tout.
bande au membre le beza belé déjà Marcelo a pensé qu'il acte de décès il y a lokuta bon koyoka explication to yoka kezaki na clair kezaki ya lokuta parce que ekoka koza na français te acte de décès wana et puis ils ont une adresse te ils ont une lourd mokote rien et 4 personnes mo ba se rendre na Turquie ba ni a famille à Blanche ba tout cas volontaire ba décider ka ba aider na marambo parce que eza clarté ndebe osaba découverte que kombo bango bana okandisa eza hôpital te ezala nka pompe funèbre etango bake kuna parce que baarchive ezalaka non bakuti nini bayaka na Blanche certificat de décès oyo bango bayaki oyo bayelaki bango moto asignaki yango ezalaki un ami. C'était pas Marcelo, c'était un ami. Atiaki pe numéro na ye wana na kombo. Donc mutu wana ezaka mutu moko balokotaki ka bafuti ye mbongo po asala eloko wana. Et bato wana babengi bato apompe funèbre balobi biso tosani et biso bayeli biso ebembe nous on va tosani to accompagner kaka et ta pompe funèbre futi mbongo na bino biso sali musala babengi mutu ayambi aza turc mais aza turc moko ya balabala ya bato mo déjà ba clochard ba comprendre gars que non ezaki juste parce que Marcelo pourquoi faire ça non lo nana lo bagana mutu moko kuta na vidéo oyo to na biso bato tamso na maman ozo na cc oh que peut-être témoin gênant mo azali ozo ko bouler ou loko éliminer pona mama munu tala elo moto ko tikala cacher sans que ça la révéler ko bo mamu te ko sopa makila te sonya bo mana ngote ata so tu baby vérité sur ce que tu oses ou encore ce que tu fais et ça fin du monde te et à makambu passer Marcelo fatika Blanche kenai tellement yé aza par do yé eza eloko o Marcelo a telemela le la divorce te ya finga ba divorcer ya zomela ba divorcer ya ngoli kamso komelio te kozambanga roloba te na mona ba passer ebele ba fiotona ba mbanga na ba mara mususu neti que non bangonde bato baza na monopole ba maîtriser bonzambe tala na moninga mo prophète bato bele ba ebiso na tangi komona bato ba koyeba récemment to sola na epsinga grande dame na sala ba émission na memama na loyenge na betela ba divorcer ba passer ba divorcer ba bordir na betela mbi e bordir na betela kalamba nzamba limbisa ngai mamonga na obika lelo na ebité libala eza kokufa déjà donc etikala na onka na forme fond eza sauté ma mwana mwasi azosala nga grande dame na ebité na oloba na bato nini tala likamso ekomeli yo te kofioto na mbanga to yebi to za mutu anzambe te yake Dieu qui est parfait donc passer Marcelo mona ke dans le blanc ce soir ke inga na komi pe divorcer aibisaka tu payeras cher boyo quand on a ba voice cher ango nzo andezaki lewa pourquoi boma mwana ya bato bana na vous croyez qu'ata papa ba onza na bomoyi ata maman bozo komisa za soki mon santo vous croyez que bana na ba okola bien ba kokola ndenge singela ba kola avec leur maman pas du tout bandeko famille à Blanche ba lobi ezaki complicité ya Marcelo na famille ba boma mwana bango so boyo ki ba voice ya Blanche effectivement bazana raison lo babongo c'est vrai ba belle famille africaine ezaka compliqué papa na ba Marcelo benga Blanche prostituée akena obete la maman na ba Marcelo lisolo ba ne obolimbisa baza ba parents oui parce que Blanche banda ko solo na carrière moko égyptien pona ya zaka makango ne koma botala na elongi bongo Blanche silika abisi mwana bango lobi na vie na linga mobola te mobala mobolonga na ndimeza yo Marcelo non kelinga carrière na keno motonga na ofuta mbongo à partir on a déjà ba relation comme moi ba commence ba bengi mwana bango yaka yo moko ko yana mutu te donc on dit ba comment déjà ko inculquer ba maman moko boye ya bien te dans chalobi ke pona maman ba Marcelo mwana akomi na mbongo ebele c'est comme si moi sine muto bloqué pour ba lia mbongo bien te et du coup fallait ko kabolé na moi si Marcelo comment il na ba titi mo bien te na ba bizaleli ba comportement mo bien te ko luka ko gangela Blanche et pourtant azalara bongo te
bande na bande obeta lisolo. Et là, ça là que Blanche a comme un peu réticente na belle famille na yangwana. Alors, passer à Marcelo, comment il fois au gang il a aibisi mu gomususu. Ozala boyete. Je suis pas ce genre ya basioyo. Pona tosa to pona yoka, il faut que nangai na ba na ndenge ya loma to ya brutalité oyebingai. Je suis pas une mauvaise femme. Sur le petit single on a ça la tête tu le sais. Naza douce na yoka kayo na tosa kana soumis c'est quoi façon que nanga boy au komikara et déranger qui est après à resenga excuse non son ma belle bisanga. En fait relation ezali sous bien té relation ezali sous bien té et ba kombo bandeko ya passer Marcelo tangami na kati kombo Fifi tangami na kati et pourtant Fifi aza pasteur maman pasteur Fifi tunasi toi na biso bato toi parfait azate yo poza semeki ya bandeko mobile na yo mama so basali oyo sali Blanche tout va se comporter pendant le lenge wana o lo baba semeki mabe pourquoi na vie to nga osala ka bato mabe o biso olingi basala o te bible lobi olingi basala o te ko sa muninga te o li basala o salela on peut muninga maman c'est pas bien c'est pas bon ya malamu te ya repesa témoignage au sala so 8 ans stérilité so nini des fois il y a de ces choses là Dieu permet dans nos vies ka poto changer moi quand tu peux monter maman belle ka ki o mingi on tam sunza malinga o persona bana to changer o bongisa koyoka babilora boy ça fait mal hein mais bozote ya bato wape pasteur wape mosala nzambe banero ba voix sur na nyonso na maman nyonso na le besoin ba voice et na ba voice parce que Marcelo va discuter na en fait nani ma Blanche a komeli belle sœur nae ça faisait longtemps nga juste ça ba nouvelle ce qui est très rare hein belle sœur a komelo bonika là mais réaction na ezaki froide na réponse na ndeko katiti atalika réaction façon a komeli nga bon atiki juste 2 jours à pamba ba discuter na Marcelo wa moi si mabe oza motema mabe parce qu'attitude na vis-à-vis à babokilo a bisi Marcelo elo papa na sala ne tu le bagi papa na osinga pardon te en tout cas nga pe na ozaka na position na parce que ba retraiter nga bongo te quand même après tout oza motema oza mosima be oza kutu na numéro Fifi te Fifi a lobby na solna Fifi a lobby oza numéro na été tobe Blanche lobby abimisi numéro Fifi à la kisie 2 jours passés à komela Fifi ta réponse na et c'est Marcelo Sony asimbi muto checker luminase combat Louison petanga mina kati Louison pasteur de famille ba pasteur on est minimum aussi ça va te poser au sambele généralement to biba mibali bazala penza na ba jara ba mamute ya ba o conflit na ba semeki c'est vrai bazala na bango mais na ba jara ya ba o ba loba ki bazongse ba salaki bref ba onyo so anda ko intoxiqué pour la nini ndeko na bango za na mbongo ebele ba on faut balia mbongo mais quand de Marcelo illusion yo boko zoate wa mobali luka na makasi na yo nzamba pesi yo nyonso Marcelo zanango maman so ya passé que Dieu nous aide hein. Franchement mokili oyo nzambe na bomo maman la Blanche après liwa Blanche abanoki etala bana ya Blanche na église soit na église de la compassion na suka amoni bakoko bizarrement depuis un temps ozomona bakoko sute moko mosusu asolina ndeko moko me bakoko nanga bayaka sute te bayaka mais na omona bango te parce alobaki so ye wana to omona bakoko te mama mona yango neti kaka ata mosusu lokuta ata mosusu blague ata mosusu ti ekontinue mpe ndenge wana mama motema pasi mwana kufa amona ata elongi ya mwana na nzela bakoko siku bopekisa mwana bakoko mais pourquoi juste temps bakondi Blanche soki 2 semaines après
grande sœur Blanche akenda otala bana Blanche. Marcelo azala raté. Tant akeya moni pe bana bavandi basololi azongi na ye. Tant Marcelo ayeba pesi rapport ke songolo ayakia atomboka me akosala nini awe banini nini sans permission nanga sans kobenga sans nini. Quelques jours après, ye wana susu aye susu aye otala susu bana na ye. Tant ka koti Marcelo na balcon ya comment koya ndako nanga wana ba otokunda Blanche il y a quelques jours. Comment koya ndako nanga yo bengi te rendez-vous te le côté et bongo soko ya ko kuta mwasi nanga awa yo ba otokunda mwasi ka lobi beta masolo mwasi yana Blanche ya lobi en tout cas na tosi na yoki eza volonté na yo ya ndako na yo na ochama kolosute merci abaluka kenda azonga pe lisusu te nzambe okama wae Blanche Blanche c'est clair qu'akufela na hôtel bas ezara opération te eloko te basala opération te eloko te nini te nayebi te so peut-être tata na Blanche azala na bomoi ta musuma molingi kende mususu normalement ndenge ayaka wana ko falaki bamone bembe ata pona papa te mais fallait pas insister quand même bamona mbeli yango tuki libumongo osika bapasolaki soko opération so eloko nini Blanche akota hôpital te abela te akufela certainement na hôtel bato bazosoupçonne balobi bamosusu balobi kozala poison oya direct bamosusu balobi kozala bon famille bango baloba certainement ezala crise peut-être que baswanaki bayebi eloko eleka te et kasalaka crise mobile peut-être atiki ye ti akufa c'est compliqué mes frères et sœurs napesaki témoignage moko wana olobango très rapidement vidéo aussi là nde au moins komelinga des jours passés ayebisinga mama nana posa tosola par rapport à mambo ozoloba napesi numéro na ngai ayebisi ngai nana bavoice na etala milayi ebele abi nga na mosali ya nzambe nana Kinshasa pardon autant akombo na nga te c'est un jeune serviteur abi j'ai ma petite famille biso banga makambo na bamboko so yeyindeli ya moto okotelo aza te donc nalingi vraiment nazali bana mambo alobi ngai babiloko ya bakodénonce kotanga bakomba basali na nzambe ya mal oyo te asalaki boye oyo te aza na kisi oyo te aza boye nga biloko wana epa na ngai elekaka te parce que nga namona yango eza kofragilize foi ya bato kofragilize église corps de Christ donc bokolobaka bamambo boye te mpo na ngai alobi en tout cas nazalaka pour te alobi nazwaki bafoto ya paster Marcelo atindeli nga wi photo ya mariage ya paster abi nazwaki bafoto ya paster Marcelo na page na ye parce que naza abonné na page na ye na republie yango na page nanga mpona soutenir ye juste na remonter esprit ya bato tout ça vu que bato mosusu nde bazoloba mabe bazofinga tala kaka aza paster otolingaka bapaster boye baza ebele te talatala na butu wana nakelala alobi mama nalala ye te nasalonge kaka neti mwa pongi te je crois bato bosambela boyebi ndenge vision ezalaka alobi nazwi mpamela nzambe agangeli nga alobi koma yo kende soutenir moto nga na rejete komo ke publier bafoto ya motu oyo apesi nga napesi mokongo moto azaki abandaki kosalela nga me atiki ngai ayebisi ye nzambe ayebisi ye Marcelo asali nako expose ye pe nako humilier ye oyo ezoleka oyo vous croyez que c'est quoi eza ko exposer oyo ezoleka vous croyez que c'est quoi eza ko humilier to benga une coïncidence nalobaki je suis pas là pour convaincre les gens moi je parle et puis je passe c'est Dieu qui convainc. Si tu es d'accord, gloire à Dieu. Si tu n'es pas d'accord, gloire à Dieu. Mais est-il que la Bible dit, c'est la fin qui fera cesser les contestations. Tozé la souka marambo ngezo kendele. Comme ça, total si réellement. Marcelo azana nzambe et que marambo nyonso eza nzambe ne mutu azana ye yango wana marambo ezo komela ye.
on a bande oloba. Marcelo Ngao dit pardon, Blanche voulait bien divorcer. Blanche voulait bien divorcer. T'as une autre tatabire, elle a osé sauter. Mais tellement Marcelo, a ganga, après ça, tu manges à mon santo. Tu n'es pas ma sumo. Parmi ma vidéo, c'est Lizia. A beta li solo. Il y a et là on va organiser au passer Marcelo Mtazaki hot. Mutu nyonso bana kolinga ba société mosala na nyo nyonso bana kolinga ba zo bacha. Passer Marcelo bana boya te o amuta masumu, o aza divorcé, o aza tellement est mon santo. Je crois pas ça tu manges à mon santo, il y a quoi divorcé te. Yey. Aotala et Blanche soit accueillie donc appelle à commis divorcé non non simbate. À la caca que tu vas payer cher. Et cher en haut, liwa. Liwa. Et à mawaya passé. Mabalo bomba makambo nzambe. Mabalo bomba makambo personnama. Bandiko. Mambuza ngata wa voice. Nyonso lizi. Ti ba makelele bandiko Blanche bazole ke réseaux sociaux ke zongia. Ba voice bimite. Tikali ko bimate. Tango liza ya défier bango. So ezali qu'est-ce que balancer ti. Ah, et surtout ba ko accuser Christopher a muyi bien bon ali ki mbongo. Ndoro Blanche. O balobe batindele mbongo atike. Yo Marc Tabo, ah mais si vous avez bouffé l'argent, eh tabatabo. Vous aurez appuyé tes aba demi-frères na ba demi-sœurs Marc Tabo, nous botama combien? Pas tabou ya botama na combien? Sur 68, sur 98 na ba maman combien? Sur 50 maman do ba na ba bande kona ote Marc Tabo. Bana papa Tabo le yo abota na ba maman misus na ba mindele na ba chinois ba bande kona ote. Ya pasi, ya mawa. Leo to komi wapi? Boya su koloba ti. Boya su koloba. Bato ba revendiquer, ba droit na bango ba réclamer vie ande na bango kufi. Bino ba robenga ba demi-frère na ba demi-sœur. Christopher a lui baftindi la $700 effectivement, mais c'était après la mort de Blanche. Ba si ba kundi Blanche. Encore esalema ki mbango moins d'une semaine. Ba kundi motu. Batindi la $700. C'est qui après le roi Blanche. Aza père de famille, il est marié. À Salaka, il est travailleur donc. À quoi voyager dans le Yenge Bungote. Et Ezaki, c'était après la mort de Blanche. Mbongo bazo penser ça on a réseaux sociaux qui y allé. Boluka il va voir si on est bimi. Digérer ça. Digérer ça. Boyo Kabakake, parmi Biloko, Blanche Alingara divorcé, a découvert que Marcelo a entretenu une relation avec Moninga Mobali. Azaki en couple na Mona Mobali. Akamwe na ngate parce que ça est comme na ngobongo. Na ebisa ki bino récemment awa. So simbikisi na temps toza. Soza moi sur bimana basi, soza mobali obimana na mibali. C'est ça. Elo asikizate. Elo pa okamwe seza wana te. Na compte on a prophète ba des fois les bayebani to yebi bango. Omona pi didia wana tata wa ya pasteur ce qui apôtre ce qui patriarche na États-Unis wa mbinga. TD Jakes. Balobai ba tutu TD Jakes azona ba ba selfie. Ba pasteur nyonso bazara basinai. Bo ba noter na église nai. Kasi pasteur Marcelo pas na ba photo anati. Vous n'avez pas vu ça? Moi j'ai vu ça et je n'ai pas la photo parce que Marcelo na TD Jakes. Baloba ke basi bango nyonso na ba ke bazara basinai. Tikoto lobani. Coïncidence na mambo lobami. Que dire? Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Quand on est à hauteur loba,
Bible Zoloba, c'est la fin qui va faire cesser les contestations. Ok? Problème te, mambo, eke kande zo kendele. Nzambe na suka okata. Neti biso to aba démon, to koteleme na mosali ya nzambe, bana na nzambe na mambo nzambe. Problème te toze la pembano na biso de la part de Dieu. Mais so ezaka ke o tozo salo yo. Mambo tozo dénoncer tout pezo lo beza vrai. Pour okangola ba amo ba kangami na l'église, ya ba ngangana ya bandoki. Nzambe ozo peka lokumu. Do mutna muto ozo aye par parce que Bible lobi azong c'est la mutna muto kolanza mamisa na ye. Ya mawa ya pasi. Que Dieu nous aide. J'ai un ami à ça en aéroport. Comme ça, on était dans le solo il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, yo, les gens m'ont dit, il faut critiquer le pasteur, parce qu'on est grand dame. Non, quoi ça pour aller critiquer, critiquer sans raison. Parce que c'est là où tu as vu Nigeria, sur le voyage dans Nigeria. Na col pastoral, tu vas bien gagner. Bon, moni, bah, mes balles, sur la veste, na ba col, bah, tchara, des fois, bah, nini. Donc, moi, bah, bilo, bah, tchaka, des fois, tam, sur un drapeau, et pays, moi, bah, nino, bah, là, t'as un col, je crois, beaucoup, comprendre le nom. Parce que, c'est là, t'as un new age. Tout le monde, quoi, c'est, ah, parce que vous êtes les nôtres. Comment ça? Ah, mais vous portez l'emblème encore le logo du. Ah, mais non, allons, on l'a. Et tika qui bat. Ou bazagi wana. Nya ipsi muningana. Nous, le coup, c'est la passion, mais trop pour nous, maman, ça m'était. Inami, cernae, azo test. Auto bête dans les solos, on bien bon, maman est dans des solos. Babilo, on a beaucoup de nous, on a aux États-Unis. On va passer au Kenya, aux États-Unis, on va Congo, sous le bois, Kenya, aux États-Unis. Que Dieu nous aide. Et à passer. Au moins, si nous va nous voir les temps de la fin. Bible Zoloba. Mambo nyoso tozo beta. Ebile mbota mosuka o Matthieu 24 lobela, OK? Muto atanga a Bible aux années scandalisé te parce que komama des fois kokisama. Bible Zoloba. Tant bon mona mambo na kokisama ba signe que c'est lui qui lui fasse attention. Soyez sur vos gardes. Et là c'est moi na moto asumusikate. Ndeko nanga ataso yeso yele lote. Liwa oko échappé te. Surtout le lo bato bako kufa na bilenge bazo kufa. Milengele. Sali individuel. Lelo o soko kufi. O samba pona Marcelo te. O samba pona yo. Peut-être il va se ressaisir. Surtout qu'il a encore envie. Nzamba nzamba mawa. Abi reconnaît seulement où tu es tombé. Lelo Marcelo rola la muki a reconnaître que na sumoki. Ko na zongi na makolo na olimbisa. Tama okangela motema te. Aobika. Sko yo oyo kopengwa na yo parce que Marcelo a zongi seki boya sala boya bomaki akenda ki boya. Tam sozo a chance de se repentir te. Donc entretenir une relation na onanzambe. Ça les individuels. To vivre pour na biso non pour na bato. To vivre pour na nzambe. Que Dieu nous aide. Minga le bezali mais tina utolo continuer mambo ezade. Déjà nanzo to lemba ko découvrir babilo aboy. Blanche magina makasi. Ngelo senga pas eza ingratitude à Marcelo. Si Marcelo eza blanche, eza Oraya blanche. Na 2017 à blanche a aussi massa $50,000 ya lopango papa na bango batika parce que papa na za notaire 100,000 et kena na boko Marcelo parce qu'il fallait bien investir. Il aimait son homme, il a investi en son homme. A joie à zane l'autre côté.
lelo oyo Marcelo Bozwini comme na famille na eti na niveau bomisa moi Zambe na boya olatike mo bandina bo santu Ozinga mina bangelo bakoyemela kayo tongo pe kwa Zambe na boya olatike mo bandina bo santu Ozinga mina bangelo bakoyemela kayo tongo pe kwa MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.